Et voilà, merveille à tout le monde. Merci beaucoup Nabino Nyos Bozorata, Roland Abisso, na Clé Média Télévision. Bonjour, bonsoir, bienvenue encore une fois. Analyse sur avec Tonto Irano, toujours Nene Tozalagana, na Kopanzanteke, Longo na Maman Sandrine. Maman les abakouk ne to benga mingi la tata merci les sous na fidèle nabino ba fidélité nabino bozo pesa biso na Clé Média Télévision surtout bato ba pesa biso chance toza nabino na 2025 toke nango ka ningi zalaka lelo soki bomoni biso boye na Maman Sandrine ya mingi ya kolobéalité toko sala mingi analyse na émission oyo tomoni ya Mam Sisila Okapi moko oazo valoriser cinéma ya Congo libanda ya mboka partout ba ko féliciter balobi musala kitoko et to remarquaki absence na ye pendant au moins 2 mois je crois azaki penza malade oyo information etambulaki mingi na kombo na ye ke azali empoisonné et voilà le to vraiment éclaircissement par rapport à makambo etalaki empoisonnement na ye et a confirmé biso ke ezaki lukuta toko analyser yango na Maman Sandrine ndeka tolobaka awa nde analyse ya bato ya mayele esika bomoni Maman Sandrine esika bomoni Tonto Irano sans toi à l'aise parce que okozala vraiment bien informé na nyonso tokosolola Maman Sandrine topesi mbote. Bonjour Maman Sandrine. Bonjour Tonto Irano. Bonjour. Bien habillé hein? Merci. Oh bah super hein. Oui ça va ya awa te nde tolobaka lingala boka nzoto quoi. bilamba elobi na mama msi ba vanité kaka. Donc bambote belé na balandi ya Clé Média. Donc voilà, bo s'abonner be na Clé Média. Chaîne na biso, chaîne na bino to pesa bilengi. Tonto yana kimisinga musala do mwana ke musali atena kete. Kobi mate pardon, mam sabimi, ça fait très longtemps zalawana. Ngayo na zawana. Mais du côté vraiment jolibilité, on a eu le baiser, Maman Sandrine. Comment on tient tout contre lui, sans polémique. On a des amoureux et autres en Angaï. Parce que belle bazo finir na quoi mi ba habiter Maman Sandrine lembisa pe momo ke. Lembisa ndeni. Ya yo na pesa mbote. Yo. To kosa na raté. Tout na lobeza férié, to lia mangulu. Vraiment. Batumba na pilipili déjà koti bien na matungulu wana esa biso. On appelle si peu mbote mingi na ya mami longo ma chamumeno. Et puis Maman Beloti Omo. Maman Beloti Omo, Maman Lisa Kinda de retour. Donc maman no so bazala. Masa to monyo pa Tonto Irano. To monyo bino nyos na pesi bino mbote en tout cas. Bomona nga ba ya solezanga nga yeyo. Bomona nga merci. Collègue na pe Jenny na peso mbote na musika. La maman d'Oracle qui a fêté son anniversaire, c'est 5 ans. Donc hier fêté son anniversaire bébé Oracle, les bébés de papa et maman. Voilà. Massa. Ah, si la oyo. Soki bato bazo remarquer Tonto Irano za nango to bi mikolo idéologie za ka moko. Idéologie za ka moko. Chonata. Idéologie za ka moko ndeko na ngai ata soko lati na costume. C'est que dès carré faut kota biloko. Idéologie za ka moko mikolo tolobi ko keno ko luka ba midi 14h ete. Olata chemise, olata soki nini olata luka kaka. Eloko moko ya bien propre chana kingo. Oloki venir eloko moko ya bien Ochana Kingo epesaka image ya Mam Sisila parce que balobi artiste ayaka na ba innovation, artiste ayaka na style. Déjà quand on appelle si félicitations aussi na Sila Bisalo nenga to mona kazoka pe trophée à Fashion Week. Pona koloba na cadre et style pas à styliste. Donc tout ça on a toujours pona kolanda le couleur madame. Donc na cadre style pas à bimpe donc styliste hein. Rappelle na cadre style styliste pekaka. Vraiment. Maman Mariam Lungu. Bisous maman. En tout cas, awa likambo to vandeli awa mingi zaka émission ya Vincent Tueuse. Ngai nazana besoin Maman Sandrine to analyser moi mitune ya Vincent et puis ba réponse ya Maman Sila. Pona koloba ete bato ebele balobaka musala ya musique ndele loto ndoko mona musique ndo tambola na mituka ndo tambola na mapangu pona koloba ke no eza ba gain pe na bango ya musala basalaka. Tolo baraka teke musique yeke liboso mais en soi tout le monde a monté se retrouver mais aussi la prouver biso ke na monde ya théâtre pe comédien moko to comédienne akope ko se retrouver akope ko prouver batu ke non bazo gagner alors na ngambu na ndenge tali d'abord présentation ya ndako ya Sila façon ndenge ba memeli
conception et émission parce que d'habitude tout le monde a Vincent ça a émission na plateau mais ça fait longtemps tout le monde a sous-souté à ça la émission sur le terrain à Kita tout comme ça mais si dans le monde du théâtre je crois à ça penza muto lelo à ça liango lisusu na ebito ko lobani na ngambo bon ya liboso vraiment no lingana lobana nous Vincent yebike si laza méga star Vincent Chiluizi n'a pas ses bambote belé azana 300 000 quelques abonnés même ça a 200 quelques mille mais Vincent yebike même puissance donc a démarré par mutuka aketa star na ndako na ye na yebike période mon boy ba star rebelle bando banga ba tuba banda kuna bango misu bazo ke ko louer ba flats ba restaurant pe ya minene ya classe de luxe wana peut-être pas pe muto ke yambe l'émission osomona mais Vincent telemi yemoko ke aokamoko Maman ko wana maman ko elle m'a fait tout ça tu m'as bobo donc elle est que la Vincent vraiment donc et ça lui plaisir et ça lui bien surtout voilà sortie médiatique peut-être bat bazela sortie médiatique té ozomona bat bazela sortie médiatique té mais et ça va sortir mon vraiment il faut ezalaka voilà donc c'est important ça très important et ça va sortir mon vraiment il faut ezalaka OK donc même ça surprendre biso té même ça star à surprendre biso to ngaku na ebe na ngate na moni on n'est pas décarré Nathalie oh na continue na SB na kucha on na la na Natala à c'est par là que peut senga peu occasion na sala pe koto yo po benginga ko kende te to bakisa makanisi donc to chango mulunge quoi to chango ma mu pepe kaka ndenge zalaka to chango mu pepe to chango ba ingrédients na sona kati donc to pesa ngo penza moi sens to pesa moi makambu donc ça le penza bien tout le monde déjà affiche ya film si je savais alors c'est pour dire que batunions tout bavanda ki ba ozela kaka même ça peut apparaître na kati ya film si je savais mais tout le monde a élu son style ya émission a une émission avec Vincent Chiluizi en tout cas et ça les bien kolongwa Vincent ko kende pas mams et ça les bien ngalo ba mams a jibe ya théâtre donc jibe tout le monde abimi pa na matanga sege abima pa en pambate et abima pa en pambate donc c'est vraiment ça avec Mamsp à quoi on ne pas pambate aux a besoin na ye au luki au sali na bino nini boyo kan au sali programme au thème qui mais rien n'empêche ce peut occasion ezali alors il y a pe na plateau à Vincent parce que ça ya oyebit le bara tout le monde est hypocrite et lobisa mo lobisa ba et lobisa ba tout nyonso ba loba le ba comment peut raison donc voilà merci beaucoup maman Sandrine et surtout beaucoup plus na babakuka o bokoti likambo na scène ya Vincent pour kotala mingi bazolela babengi pengai bazo s'inquiéter peut-être balobi n'attend au film il fallait kota parce que tozwaki déjà teaser na biso na kati ya SB ba partager émission ba partager même émission alors na ngambu ya ba téléspectateurs bato baza ba mourir ya film oh déjà baza kozela et ko handicapé te kozela film tout comme ça il faut soit couper sango 2 jours 3 jours et ko perturber le monter na SB ko chata 5 éléments na minute bato botana bango po balinga mama bango balinga star na bango omoni ko tchaba che mission wana déjà ils a signal mot fort pourquoi parce que tout le monde est mission belé salamiawa abunga akufa bakunda e ana poison afionoki asaliboe makamelo ba mebele alors tout en étant humaine place avant qui paye moko mams azoyo kazo landa c'est pourquoi préparer kilo na préparer kilo na donc nous moni abimi wana et ça peut occasion à bien à présenter ba vœu le meilleur naba fanatique naie naba ange adorable naie oye moka lobi lelo les abakou keza momoro biblique donc voilà un peu alors comme mam sabe za biblique photo kino voilà bato bako banaliser te parce que bato mingi bayaka na ba critique non les abakou to mona ba on a bible baza bato bazaki toujours au poste dans sens moko biblique mais le to mona poste bazaleli eza poste benji tout consort il fallait nécessairement mams à redresser bato à faire voir bango que babaku baza bato et baza kati na biblia baza kati na biblia na kati babaku kebele bato basambelaka na kati babaku ebele o retrouver sorte nyonso ya bato c'est pas dit parce que mta sambela yo tchanga comme ça na lisubo isank na ngape na loba mingi za ba provocation yo moko yebi na monde ngo ya théâtre et na monde ngo YouTube donc na cadre wana surtout mais sortie médiatique na ko handicapé jamais
ce film ekoti et handicapé le côté ce pe Vincent Tiango kuna a chepe kuna ils ont un problème té c'est donc ils ont la synonyme ba clash té finga baku parce que bazana la Bible yo pota bango buzoba bongo parce que ce totally bien bato bayaka olobaka ke eza bakunde bacréer baproblème mais ngambo bato balukaka baproblème mpe bazali wana toboya yango te yo so oluki likambo te bato bakota na nzela yano te soki oye bato mpe bakoya na cadre wana donc voilà maman Sandrine est claire donc ça veut dire que tozaka na système ndenge tomona na Biblia Jésus Christ ntango amonaki buzoba ekotaki na temple alobaki yango bien ke bozoba soki ekota ndako ya tata na ngai bokoki jamais kosala commerce na kati ya ndako ya tata na ngai abeta bato filme ndenge mpe bakoki bareplikaka donc tokendaka na principe wana tobimaka te o te baza bato baza na kati ya Biblia makambo bakosala eza libanda ya Bible te tosimbaka nde filme mpona koredresse bato matoi mangongi c'est clair tokende suna badébat kolobaka ete babakuku nde bafingaka bato tandis que baza na Bible non biso tokosalela kaka vexe bayebi mingi bokomantele biso ndenge Jésus Christ asimbaka fimbu tango boye kosala buzoba na babakuku en tout cas bakosimbela bino film merci beaucoup maman Sandy de ce côté là bato belé ba comprendre alors likambo ya ndako piscine villa bato bazomituna na revenu kaka ya théâtre oyo yango nde sila kosomba lopango ya bongo akoki kotia ba piscine ya bongo parce que na kotala na misu na qualité tomoneli image wana ça coûte beaucoup na éviter ma Sandy nokoloba ni balobi eza fali pour babimaka lobaka yo nde lia donc musique eliesa yo mais yo kolesa musique te ozomona donc oza artiste salaki baproducteur baya olia na motokilo na mosala naecréer bamarché yo lia soki ekomi soki yo koma niveau olesa musique wana okomi lokwa esclave donc oteka bilamba otia bambongo nje olowe espace alors baproducteur ne faut pas olowe espace oyo ke ko se produire de même avec Mams aolia na théâtre aolia pa na théâtre pe azolia ça pe YouTube voilà omona azolia na théâtre na olia ça pe sur YouTube ça dit beaucoup hein ngolo ba ngolo ba nisi zomona yesu yakana yesu so ngoko ko zambi mo mingi na bato nyonso bafinga ye batondi na YouTube alisa bango na YouTube yemo message numéro 1 pesa wavanda c'est qui cette dame aolia ka wana donc moi mon chose akandenge mususu akandenge mususu donc soki ezalaki Vincent te alobaki soki Vincent alobaki atake eza nango flat eza na restaurant moto mo boye ozali comprendre mais Vincent mona coach atie oyo nyonso ya yo Mams mpona kitoko piscine me osokola donc Vincent moto arevesi azala matalana te so azala matalana nde alakisaka biso ya minene wana deja odevanse bato bakoya osala banalise etalieza matalana sila ningo olakisa nini oyo toza nango tolobaka te toza bazoba oza zoba te bobimisa mpe ya bino ti na bapekisi bino batie bapri ya bandako ba $400 afutela ndako ya $400 eza mbongo ebele eza moke te nga na kosous-estime mbongo te eza moke te eza ebele mais so tali ndako nomoko eza ndako ya 400 te donc voilà si la sala ali matalana te so Vincent akendaki na style wana te ye mpe to mosali nga aloba biloko wana te Vincent kanda alobi mais okasuki réponse ya moto aza na humilité na kati na ye bavanité na nga koso moto osumba mo Vincent ona loba te boyoki yango bosentir yango eyo ndako na ngati ozomona alors répondre sagement donc tu sais que mutu mo boye ayebi mpenza nzambe alors répondre na ndenge bien et Mams mpenza bato nyonso bozala na baorgueil ebelebele wana bosoma exemple asibasilana nani batika mpe nano yaya batika mpe nano bandeko na nga tolobaka mpe amoko mpe vérité tobandaka kokende na bakandakanda wana toyebi baniveau bandako ezalaka na bakandakanda wana tobanda kokende bandako bakandakanda tobanda kokende na basosa wana toyebi bandeko bandako bazala kofutela na basosa wana ezalaka danger te biso toyebi histoire soki ezalaki kaka mpona kolakisa bandako ndenge Mams asali lelo angasa yango detuka kandi na lopoto babaka trop c'est trop moko mpe boye na monde yango mpe ya théâtre fo makambo ekendaka mpe boye makambo yango mpe fo ekendaka boye mpo toyebanaka mpe bavaleur toyebanaka mpe
responsabilité tozala nango mais na bosala beso suko soulever point moko parce que bandako baninga bakati ale koza pena musuku kaka annexe ya sila ya pamba oyo ozofutela yango alobi te kati eza mabe te eza mbongo tuso oyo moto abimisa yango abunanaka abuna na vi na ye moi je ne suis pas là mpona kosous-estimer montant ya moto parce que eza na bato bafutela ya basan studio na ye mpe azali avanda na coin na ye adérangea te oleke mutu mwa abima afinga mutu ofutelaka ya 400 osi ontaki ya ye tomona te mais c'est ça effectivement ozomotali sikoyo oyo nyonso tomoni na piscine boye eza 400 te ozotali boke na gbt mosusu eza gbt okotanga mosusu montfleuri ma campagne espace yango otalaka place yango na standing yango ndenge ezalaki na profite mpona répondre sur la question nango par rapport ano olobaki est ce que ezaka na théâtre nde mamsa abimisi biloko nyonso oyo mamsa kaka na kati ya émission na ye so olandeli bien noko irano on comprend place moko alobi kokutani na mama Olive Lembe na 2018 ezali bénédiction makasi efavorise mpe na makambo ebele afongoli makambo ebele ozomona na monde ya YouTube efongoli makambo ebele mais okutani so na connaissance na relation moko efongoli makambo ebele so ya relation ekuti mpe oafilme oyo ya botosi ozana na moto ya matana nati na oke kolakisa te mama aza moto moko abénéficie mingi aza kobénéficie mingi pemini ya maman Olive pourquoi pas azwa biloko nyonso tozomona eza babie na pete na Vincent mpe ezopesamela bango na pete mponi mpo baza na komikitisa baza docile baokende makambo yango mamsla pembeni ya mama Olive wana asafukamisa bacomédien na afukamisa bacomédien te mpona naloba bato mosusu bakanisa eti ndako wana mama Olive te nalobi kaka abénéficie mpe na oyo azwaka ndambo na YouTube na ye na bacouple mosusu asalaka asangisi na mama Olive soyo azwaka na ye quelque chose eza mabe te aza pembeni na ye nga aza place ya ex première dame honoraire na kobénéficie te ndeni sans oublier mais on s'en oublie il faut souligner aussi qu'il y a un Paps Azali. Parce que je crois que tu as une image wana tant que ça n'a pas vendre comme ça ici que va qui donne ça ya Paps mais vendre il y a pas de problème. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Papa Azali. Donc ça va pas bien on peut dire maman Olive aussi bien sûr parce que maman Sali déjà mingi maman Zali otoyé. Mais il faut savoir aussi que maman Azali déjà engagé. C'est normal pas à la revenir mususu na. Ezali mais elle est reconnaissante azoyebake lelo mpenza mingi c'est maman Olive acontribue mingi mpe na vie na ngai acontribue théâtre mpe econtribue mingi na vie na ye famille na ye également et les abakoupe na cadre wana est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que bandeko nyonso tolobaka na musique tya date po eza na bato oyo bazwaki occasion oyo te boza pembeni ya maman Olive ole boprofite bino boprofitaki aire wana te mais bopréféraki bofukamisaka bairano bofukamisaka bato te na opesa exemple bofukamisaka bacomédien bofukamisaka bacomédien matalana ebele oza na 5000 oyo bapesaki mpo oyo okende kosorganize bosorganizaki te tala moninga aza kosorganize ti sikoyo moke azoganie azobimisa bo asali boye donc na cadre wana yo bapesi yo komi yango Olive quartier moto nyonso aya bolia ofukamisa baninga bakoma bengo bakoma nyonso bando obengo ebele baoride te parce que babimi na eloko te question oyo osalama mpasi naposanga oza yo jeningisanga na mina pose question oyo maman Kati Kaneki en direct de Canada asengi oyo d'abord molingisa mokima oyo est-ce que peut-être bazose retrouve te parce que bazolona koproduit bafilme moko bêtiment ebele ebeleolimbisa ngo moke na terre wana bêtement honneur ya kolobaki te tosala bafilme ebele toinvestisaka mingi na théâtre tokoso yango peut-être ezosala ke bazwa mpe revenir yango te mais soki moto atravaille ebele c'est les forces ebele te moto nini atravaille ebele azwa moke uso ezali kaka mpona koplaire bato basala yango mpona bato bamona to ndenge tout excès nuit excès déjà donc du fait kaka kokende kotravaille trop wana nde omona okomokopie na bateatre mo eleka na 1960 okomokesa plagiat 1960 okecréer le mois 1960 70 obimisi lo omona otoko mutajua awase ntengo kabamba namoni loko kabamba ezongi lisusu trop de plagiat pourquoi faut uzwa temps ya kopema faut uzwa temps ya kopema moni mam sabimi asepelisinga lobi na filme obo retrouvenga te na botala yango
Michou, ya Anna, ya no, zakana na via sila. Ya no bibi, mamse. Mamsa yoki. Pema, alors kosote. Parce que si je savais ça, wana, et le bimingi, lorsque je me vois à la carte, donc si je savais ça, on s'est retrouvé belé. Mais à l'obi, il y a un lobby pema, Michou, la chef n'a bien, il y a mis habité maman pema. A pemi, repos médical et sengaki repos. Voilà. A pema. Parce que ça va te bien, repos c'est un repos médical. Changi, okuti, yamona bakenda kokoya. Ozamona, yamona bakenda kokoya. En tout cas, moi, il faut qu'à gagner, il faut qu'à bénéficier de l'eau dans le monde du théâtre. Pourquoi? Parce que ça, mon souverain va tourner dans Vincent, il s'est fait le Vincent tourner. Tu m'as dit que non, malembe. Là, ok, étape par étape. Toujours décortiquer émission par rapport à la question, il y a des bonabiso. Vincent, je crois bien que tout le monde est d'abord représentation et émission. On a mis Ndako, aussi pour le monde Sazalaka. Mais tout qui ne suit pas sur le plan artistique, il a ni sur le plan professionnel. Il y a une question où je fais ça qui est. Pourquoi on a focalisé dans le rôle de nos côtés? Par rapport à Fortune, nous avons développé le rôle de Bélé, nous avons un rôle de sa couleur dans Fortune. Parce que beaucoup de gens, tout le monde a abandonné le soir à Moutoualix, tout le monde a même un papa chéri. En tant que musicien, au monde a papa chéri même pour s'allier les après-lix. La musique, il y a ça dit comme toujours l'X. Maintenant, si là, le lot va découvrir l'X au Yazanango. Mais la scène a fait service au barreau. Et si la répondre est non, la nous satisfait, abonné les fanatiques, les anglais. Et nous voyons marqué. Maman son dit, nous dit, malobé sina. Alobi, les gonçus va tout rapoto na caillou, na moli, na tongo, na hiver, bazar na beso va se détendre, na moi rigolo, ba seka, bazo moi tamuro boy, ballon la stress. Pour y avoir ça va moi les sous na raté. La habité na badi va si la bisa le boulot badi. Ah mais Malix na scène et j'ai donc vous avez déjà gaffe mon nene déjà et c'est ça va te véliter on est comme le quoi a commencé à théâtre pour na bimingi bato mbongo bato Lix bato classe moyenne bato basse classe moyenne talent alors que y a sa comédienne elle est là pour tout le monde azo réunir ba milliers et milliers des abakou même ça tout le monde tant que super 2025 on vous a pas sommé tout quand même parce qu'on a ça là bas on a ça tout point n'est pas ce que c'est ça oui on s'en mona donc par rapport à Barol Nyonso vraiment place on a la polyvalence hein quand je parle de polyvalence donc elle est polyvalente alors dans moi ce que polyvalence on est en katina donc so zongi sima au mona alata ko tutina uniforme jupe à bleu, chemise à pembe, à ça ni théâtre. À ça le rôle moi je me rappelle quand tu étais la tournage de Maman Thérèse, même ça y est un catch. Taxi. Oh biso to voit qu'on s'attend dans moté. Mais pour dire que non, à on peut ça bino au yazati. Ani ko ça là. Explique-moi qu'on a ba collègue bino. Pour ne pas dire que non, la patronne yé, nzamba yé, maman yé, madame. Non. Et ça, quand on donc, tout ça, absolument bien. N'a gêné binoté peut-être. On a gêné binoté parce que la place en sous en tout cas, place à Anna. Faut qu'il y ait classe. Ça pas te vendre. Et donc, vous risquez de tout ça pour des phases à l'intime. Alors, tout phase là. Tant il y a mon cas, il y a papa Wemba. Et place mon boy, c'est tout le monde est sur le solo. Papa Wemba, il y a un papa. Qui n'a pas de fois, qui n'a pas Luka. Papa Wemba a dit papa ya sei. La culotte, la t-shirt. Bakba bimawana, n'a pas au saranate. Parce que papa Wemba Zouya. On s'en mona. Ça la simple. Même ça la simple. On a édifié un ami. A te un ami. Ana ba bijou ya Congo. Ana ilwa lito ya Congo. Ana saka Congo. Mais au monde était avant de voir Bambé Libino. Au monde était cassé Libino au beauté. So muto ina tournage na catch.
Donc, il faut comprendre qu'il y a bato belé ba osala wana. Tant que pas de chauffeur te mukula. Tout comme peut chauffeur azaki abi télé na ki na kana quête. Faut bien na na. Faut ko ba ko tchaka baninga no so à l'aise. Et donc on a pesa bien. Parce que Bible lobby humilité principe de la. Le coup me bongi na nzambe de c'est ça. C'est ça. Vraiment. Merci beaucoup maman Sandy. Mais na point oyo to lobby il y a ko kota na rôle nyonso kolongola bato stress kopesa bato détente moko boye ya koseka kaka kolongola bato mingi kolongola mawa nde tolobaki moto aza déjà na stress aza ya kolemba aza fatigué koya kopesa esumaka te eloko wana kolongola ndeti. Donc déjà so akoma na niveau olongola motu stress c'est bon. So akoma akuna niveau ya réconcilier bato mibale couple mo boye mwasi afandi ngambo lompa bon ta boire le au seka c'est pour nous on a seki les deux et moi lobi ba tourner par rapport ya malade abi non na kufa sikote nga fo mun ba koko ba sila ramino na nyonso ndenga na ko nga fela seki vraiment na seki donc muta ko matina niveau seki ça muta ko ma mona niveau ko lelisa yo muta ko na niveau donc en jouer rôle nyonso non lobi azana polyvalence moko na kati na ye et ça extraordinaire et ça don likabo nzamba tina kati na ye. Donc, tout ça, on a rapport à accompagner. Vraiment. Toujours sur Clé Média Télévision, maman Sandrine Toto Irano, toujours ça l'analyse de la bâtonnaille, les cadres de l'Obaka. Benga Bisso, la numéro affiché, tout ça, pour satisfaire une a besoin. Vous avez besoin de publicité, vous avez besoin, il y a promotion, il y a activité dans une quelconque. Donc là, même bateau, vous avez le mariage, l'événement, l'anniversaire. Benga Bisso, maman Sandrine a bossé à l'animation. Pourquoi pas tout ça, on est dans maman Sandrine? Tu peux un peu animer dans les événements dans Bino. Nous allons avoir pour nous salons. La ligne est bonne. La ligne est bonne. Tu dis tout se soutenir quoi. Donc là, on peut se dire sans peut-être tout côté dans où ils allaient comme activité dans Bino. Benga Bisso dans l'animation. Pour vous allez jamais décider. Maman Sandrine qui m'a dit na koshite parce que makambo eza penza mo mulai tozoboya te po toyebi kozalaka bongo ebele baboyana bémissionnaire na bango te matière eyeti balalaki mpe mwanzala balali mwanzala oba matie miniature bakoloba nyonso bakoloba mais c'est vraiment une dame humble mpona mo bakangu bangi basala banani nsina ya edi ya kufi matière exacte matière exacte abebisi partout kota bawarrior babebisa liboko ekabela bino bofinya donc sikoyo nde baboya kotama te atuka ye mo bopesa bapesila mpe mwa merci moi te me merci merci ebele bango nde baza mpo bapesa pa merci merci beaucoup nayebi ke bato bazozela question bato bazozela question makasi pour euti na 2024 ya motu nano likambo ya fete ya SB et 5e anniversaire est-ce que ça toujours maintenu ou pas bon normalement sinon c'est ça total bato bazozela bato bazoyeba te pour chose ndenge namoni mpe motu nango na 27 ans ezalaki bien bon là bolimbisa question wana vraiment natiaki mpenza mwaka te mais na profite na maman Sandrine tomezosolango soki eza mpenza possible bamosu baoki na teni bamosu baoli bato oya na stangi nini tout ça parce que tomoni mpe foulard yango nde nalobaki na bato bakonti biso ya nzela style mikolo toza nango kaka yango oyo babenga yango SB ntango olati boye otie mwa foulard na yo eyebaka système yango yango ya SB soki oza nango mpe ver ndenge même sabetaki obeti mpe soki mpe te soki yango toya na moka ya mikolo nasandi jour oyo oyinda bon eoyinda ezanwaka esengo biso tolobaka ekoyinda mais so andeli na yo ezaka jour oyo esengo pourquoi parce que anniversaire oyo faleka esalama nango le même jour wana après erataki eyi kokoma date mosusu na match nyonso wana ekorate compte tenu ya maladie oyo mamsa fetele nango abelaki aza moto abelaki rencontre on a les 15 ezali comme dit mon pédale confinement avec on sur 7 à l'obi que babaku trouver bako invité ye babengisi donc veut dire pédale koya babaku combien son propre OK bambongo te olata makasi te yaka na okane za obongisi suki na yo obongisi manzaka sala propre pour moi ça zalaka propre repasser la main na yo sans toi vraiment à l'aise robe noire kitoko ensemble noir bien yaka bien donc egoza nango sauf
On ne peut pas tout dévoiler comme ça. Voilà. Et moi, il y a donc on doit participer dans la balade. Yo on a kalaté banda kwa kalaté kwa sabanda. Voilà. Kalaté kwa sabanda. Kalami gitu. Banda unususu boke bako defate. Totini bande ko babuka banki te boko da prison te na sima ya kosala émission. On va après émission wana ndako bato liwaki et comme ba problème eloko mingi to boyi. Si la tini mo boyi bité. Kokene ko defape te oluka olongola talent okomolokola ta ketch. Là ta talent on ndenge mesana. Là ta talent, là ta soldat. Makolo kozana mo pe poussière. En tout cas c'est ça comme message. Donc faites-toi les alango. Bato baso ba billet na bango, droit d'entrée surtout. Donc il y aura à boire, à manger, ils ont bien, ils ont normal. Tout que même si on cause là, et vous avez l'occasion, on va faire la photo na mams, mais c'est un show qui eh beau quand on va photo, eh beau la tamakasi, eh beau ça la bien. Donc on va pas la takito comme bien propre. Snap est un jour au rendez-vous. Caméra, lumière, rendez-vous. Donc, et il n'a qu'à on ne peut pas tout dévoiler. Et il n'a qu'à. Et il n'a qu'à inviter des marques Moya. On t'a photo Bozana Kinshasa, Boya, vraiment. Mais les camomans, des mamans si là, il y a un peu sur le monde parce que ça veut dire on est mon co. Ils ont tenu mal à qui. Bah, tu dois nous quoi péter des poisons. Et ils aiment nos poisons. Ils aiment nos poisons. Ils aiment nos tenir à la fin. Alors bien on a tournage il y a un petit Nzuzi les meilleurs films il marqué l'année 2024 abi en plein tournage après il y a dit ici pour la terrasse azokaki batuku babangaki bakanisi kwa tokata tournage mais ba continuer donc soldats pendant mutaza pour combattre pendant ko musana azo bunda ka réussir donc c'est un peu ça donc il y a rien. Alors, parlons maintenant. Yo bela kati. Tapi na bela, ça mo benga nga. Oyo na ko kati zolo. Ko kati poisson. Vraiment. Na moi lelo obungile kombo Yesu poisson. La vie est santa. Santa. Vraiment. Santa peza za biso. Vraiment. Alors, ndenge ka tolobaki suwe zalaki bongo, na mega toloba makambo uta ibandeli ya 2024 qui nous fait lemba qui te robeta les solo il y a ça la deuxième chaîne et SB d'abord dit pourquoi pas même ça pour créer deuxième chaîne pourquoi pas même ça pour créer équipe moko boye va boza na bango habituellement na SB na éviter la bande go ba bande pour la bonne émission que la bande go beta mingi c'était les cameroun et voilà aujourd'hui la moni même ça suit initiative bango de créer deuxième chaîne pour mettre vraiment à l'activité quoi donc éviter l'ensemble les cameroun en tout cas na sepel na le Congo SB Boti bébé OK Boti peda bébé à Sika les abakoup de SB de Congo chaîne en à moins que la bosana les abakoup de SB donc chaîne comme on l'a ya mwana ça linga pede sengo so c'est ça qui est en train de lubango luba mabete ça vraiment bien ezaka biso to chango mo pepe on na lubaka tant musuma kam to luba pe mam sa talaka amonaka anotaka yasko yate que pour le bilu na mona na saleli non nazo calculer so tali mam so comprendre que 2025 aye pana ba mai mususu aina ba projet ba bloc moni ke ba bloc ba 2020 21 22 voilà nyonso calculaka abanisiko ko sala sko abanisiko ko bimisa donc chaîne na biso les abakoup de SB ils ont déjà active ils ont mis divertissement on va filmer pe avec fait solo il y a stream mix hein, c'est ça avec fait solo nango style français à comme une équipe misa équipe technique on va une équipe il y a pas une équipe donc elle va vraiment travailler et surtout si qu'on y a vraiment allez-y comprendre ce comme toi travail makasimo et qui a belli donc vous devez comprendre que nous tout il est maka ata maman soit 15 ans du lundi mardi mercredi jeudi ayoka bien te makolo zoki bama biata banini olukana ape vraiment bolanda ke teaser moko bona SB na zone on va prêter votre attention bolanda ke teaser moko boye Gaëtan et bazalaki na resto moko boye je crois que ba nouveau style oyo bien bientôt là na SB nous attendons ba film na ba norme internationale
avec le temps, il faut tout innover, tout évoluer. On doit vraiment évoluer. Alors... Donc, autre ça, il toujours au cinéma. Mais pourquoi ne pas avancer les sous davantage, que ça va mieux, je crois que vous avez teaser, vous avez dit que SB, vous avez teaser, vous avez quelques minutes, je crois, ou secondes, pour vous avez Gaëtan, avec une réalisation très professionnelle. Bon, vous avez SB. Je vois avec le temps pour vous retrouver en SB, vous avez dit, voilà. Netflix, vous avez dans les sur Netflix, au canal Netflix. Bato bazokanisa na bakopi kole na bango bakosala kuna lycée de Sangami film on est ko kana on nani a check ya to iba ba partir ba tabona to sangisi bo sali film ne bo mema Netflix bandi tout le pour ça mais il sauter au monde après le 15 ans après le 15 février toute vérité n'est pas on a dit le pote le bien pas maté donc on comprend mais si la kenagi pote ya ma sécurité na yaki ana no ba bino ke boke ba SB international ya ali na le baki on ba to mo ba liseki mais je crois peut-être que bon découvrir bientôt pour mon a été niveau mususu donc maman Sandrine yango benza bien mse ayaki peut-être atali sabato mabongo ko dans musindo parce que comprendre déjà bango ba za so sila bi ah bakini mbango ote to zaki na projet to zaka déjà kuna ndenge kenaka na matalana ba Côte d'Ivoire là c'est que nous sorti là parce que na senti penza communication voilà donc elle est venue communiquer avec ses fanatiques ses abonnés et même la chaîne à Vincent so ils allaient na style non va comprendre que ah les peut toujours ici là et ceux qui sont tout qui les artistes après combien des années après combien de temps vous soyez beau sous Vincent après combien de temps par contre on a voyage une fois mais pour ça on a vraiment émission et le programme PKK peut-être les dérangeant alors par rapport il y a chaîne il y a Sika les SB tous appels à besoin tous appels bah réaction à la coupe elle va rouler avant ça tire à baron les télé tout capé besoin là parce que elle est là pour vous et moi quand le barabino va pour Simbi sans bino mon boulot donc elle est reconnaissante ay ba kena uta musika mon boulot na so ba menace mon boulot na puta na maramo boulot na ça fait c'est grâce à vous donc ma besoin na bino peso bolobi à koto ça à oluka salaka tout mon akaiba télé réalité penza à côté place mon bozo someloko à quelle place mon bâtard m'ta outa qui musala na poto wana dans asa vraiment stressé a oye ba pe ah nata na ngai a se stressé na ye ali ameli akabeli pe mutu ngoli yo pe meka pe mutana ah to irano na yeso to comme na suka na ligaki to beta pe seteli yo ngo lo barato martelé to beta no seteli na kambo il y a ba chaîne mususu bazawa tane yo ulukanga to ça l'émission to décortiquer biloko o mam ça lobi na kati émission alors le loba chaîne ezebeli so ko la ndeli fona forme ezati c'est ça Vincent sotali kuna azaye moko fourré au moulin en train de travailler ba de combien bazo buna na sala analyse na même sous baza bongote donc une fois même ça check a film ya kati peza akachi na chaîne et ça œuvre d'esprit mon ka lobi alobi loko wana alors peut-être prochainement boyo mona ba sanction commis ba do chaîne non ba compliqué yo o mona mabi tant ya ngoyo ya kobungisa voilà non li rappelle loko soko ba non na devis et ça la peza bien vraiment parce que ça œuvre d'esprit tu vraiment un temps fort et ça avec toi irano SB et ça œuvre d'esprit on a travaillé à bimi simbo on a changé vraiment on a bimi simbo on a changé a fouti ba acteur a fouti ba technicien des fois ba film on appelle zika kebe ba bandeli ba tableau 3 4 5 c'est de l'argent donc yo vandi na yo vandi ozelika ya côté si film yo ko kati we nango o tie pa na yo en tout cas en d'autres termes maman Sandrine félicitations d'abord on a né j'ai vu ça sur le logo pour nous marteler sur ça tout bien que nous marteau bozo assis le logo la marchandise c'est ça tout bozo est le logo marchandise OK na wenzi si la ya tigili yo sukumi pour ndu ndoteka ozumbo ona fond na nyoso ki otina munoko yango te donc to lukate to benga na bandoki lobi o alingara batu tazaka boye mabe tant que YouTube a payé ça par précaution, nous sommes sur la chaîne YouTube, mais il ne faut pas copier, pour ça recopier, pour ça tout ça, boyer bien. Mon toi ça bébé dans YouTube va ça.
alors lelo bo condamné te soki lelo bokozwa frappe bote si la sali boye pourquoi ndenge tomonaka mona papa herve tokokota mosinde to je crois boyebi makambo eleka na concert affaire bato balela matanga esalama ti lelo bakongala bilu bango te mama sali tokomi na suka nayebi soki message moko ezali important ya repasse na bato nyonso balandi biso na émission ya lelo surtout 2025 yango namoni kilo na youtube kotala bamedia baona biso 2025 kilo vraiment kilo makati surtout janvier 2025 te mais kilo na janvier yango tolelaka na mama nela na privé manela bimasa moinde nakomelaka youtube nga bikomele yo na eboyebani nga na banakomele ndenge nela na ngai donc nzambe asunga kaka j'ai efungwama mais s'il faut que lancer message très important ezaka ke tosunga mama s'il vous plaît abilanga ndunda te yaki atravail atanga toyangano tovandi botosalika émission yo ozwaka nyonso kechepa mobimba basalaka obombi kashe obombi kashe te kata mokie yango te mama sala analyse yekola kosala analyse esunga yo yekola kosala analyse na yo vraimen kosunga te toza badone leso te surtout na matière ya banini neti nga boye nde navandi boye nakozwa filme adina na te na tiango mpananga nakozwa ya bela te na tiango te naosala yango te mpo naozwaka mama na nani oyo bakotindelanga asalaka yango te mais tolinga te elongi na ye ekotaka partout na bafilme te tochaine na miniature totambwise pa miniature wana c'est bon po oyo balingana yango abarobe ezalaka bien miniature esalaka bien mais baœuvre d'esprit en tout cas eloko wana tokenda ngo moko te napesa exemple moko zwaka chez Coco otoretrouva makalunga décor banani bapiero banada yo position comme ochangwa oyo problème alors pourquoi ni muso bokozwa te kaka esi ande bozwa okozwa mozwa tanke yo mpasi pasali osepela tozwaka mpe bachizer chizer mpona koannonce mpe bato boye mais ozwa film ozwi katikati mpe nozwango wana yo moko ata commentaire osi te ozwi kaka film obino ti yango comment toseka na esavi eza manque inspiration parce que ntango ofongoli les chaînes fo ozala sikoyo na bainspiration ozala biloko na otya biso toloba avec photo kaka ya mams obetelango mpe dika avec basket tu as vers citron au bête car et loko vraiment latiment tatiango ekei pour ne peut que ça biloko bongo te yo kundora ba film na moto kala ozongisa et ça va œuvre d'esprit loko na tout tika. En tout cas merci beaucoup et ça sans polémique sans critique et ça clair soki tosunga si la te moto moko ta koya kosunga sila na place na biso on est là pour soutenir ici la bisalu alors il faut tout soutenir il est dans les bons et non aux autres moko bonanko parce qu'aza sila zara na bongo trop bon trop couillon alors cette fois-ci soki ya monité biso no to benga et même c'est tala aba libi yo ba soki même c'était atala ba technicien to ke na bon oya eya mama sema to sisi ba dédicace na bige ya yo ozanga te na ko na milonga ozanga te mama beleti yo ma ozanga te baza mo bele na biso baza mo bele te mais baza mo ceci disundi na ko seni yo disundi te kaela mama choupette na biso baza ebele surtout bano bega to bano tanga biso ozwa te ya Monique ma Céline en tout cas na biso baza ebele mama Belo mama Banda mama Alice Yabanga baza na kono ebele na kotika mama Banda mama Alice Yabanga Laetitia Rebecca na Allemagne baza ebele donc je vous aime tous. Merci beaucoup. Papa Peter na Canada. Juroman, Maman Tébélé en tout cas. On va basi Papa Peter Batou na Suisse. Papa Soudé comme Batou. Il y a eu un mot là. Peter Batou, il y a eu un mot. Tout le monde s'en répété. Maman, vous savez bien. Maman Elimbizi. Maman Zozona End. Mama fi maemba ya fie bambote yangwana e mama mifika didu boza pe beyi ma Yvette mama Elie yangwana mama ile sikaka yozo pesa bambote te yozo bwa kanga soute Sandrine Miss Lolo so ya yo Miss Lolo
Allez, monte. Allez, dodo. Donc c'est la famille, tout le monde. Vraiment. Voilà, merci beaucoup. Bye bye.